Motuna bande bazali kotuna biso na kati ya ba émission na biso na ba commentaire ya ba émission na biso mingi bazali kotuna biso position na biso ezali nini, position na biso ba analyste spirituel ezali nini. Tozwaki tango ya koyekola motuna wana par rapport ya ba réaction mususu o bato bazali kosala na se ya ba commentaire o bato bazali ko commenter na ba émission na biso. Position na biso ezali nini na makambo nini, na makambo ya lingomba ou bien na makambo nini. Mais totali ba commentaire mususu toye komona bato bazali ko juger biso par rapport ya ba émission na biso. Souvent bato mususu bazali komona ke émission na biso ezali déjà ya bato ya 26. Bato mususu bazali kokanisa émission na biso ezali déjà ya bato ya 3. Pour votre information, Papa Guy Laurent Lobela atikala esika ba papa batika kibiso. Atikala na 3 égale 1 parce que 3 égale 1 ezali symbole oyo biso to sambelaka yango eta comme trinité na kati ya lingomba na biso. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosamba. Papa Guy Laurent atikala kokende esika moko te. Papa Guy Laurent azalaka sima ya lingomba ya ba structure ya lingomba. Papa Guy Laurent azali sima ya mibeko ya lingomba. Papa Guy Laurent azali sima ya mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu. Pona koyeba position ya mutu na kati ya lingomba ezali par sentiment te. Parce que nga nalandaka papa songolo, parce que nga nalandaka mama songolo te. Le vrai position ya un kimbangiste ezali par rapport ya mibeko bolingo misala oyo ba papa ba pesa kibiso. C'est-à-dire biso ba etozali na 3 oyo tozali sima ya papa Simon Kimbangu kiangani. Poto la kisa ya solo ete tozali sima ya papa Simon Kimbangu kiangani. Position na biso poto la kisa yango ete nous sommes derrière papa Simon Kimbangu. Et la kisite ete il faut to bandaka ko finga batu ya 26. Nde position na biso yango wana te. Le vrai position ya un vrai kimbangiste ezali soki ozali kotosa mayeba papa ba pesa kibiso. Ça c'est vraie position selon analyste spirituel Guy Laurent Lobela. Alors soki bozali ko juger ngai papa Guy Laurent Lobela par rapport ya maye tozali ko sala na kati na ba émission na biso pour boye ba position na biso, ce qui veut dire bino boto saka mibe côté parce que soki otali ba émission na biso banda na ebandeli kino na suka banda to banda na ba émission na biso to finga kati oyo ezali contraire na mibeko oyo etambisaka lingomba na biso. Et puis Dédé toteyaka nde na kati na émission na biso toteyaka na ba instance nyonso. C'est-à-dire vraie position na biso ezali kimbangisa ezali motei, kimbangisa ezali moyibite, kimbangisa ezali mutu ya ba corruption te, kimbangisa ezali mochorité, mais kimbangiste azali motei oyo biso tosalaka na kati ya émission des analyses spirituelles ezalaka mateya. Soki ozali na posa ya koyeba position na biso oyeba yango na nzela ya mateya parce que toteyaka ezala batu ya 26 toteyaka bango. Ezala pe biso baye tozali na 3 toteyaka bandeko na biso tozali na bango na 3. Posa na biso ezali ete mutu nyonso ezala okenda 26 ezala ozali na 3 tosala oyo ba papa batikelaki biso. Ba papa batikelaki biso bolingo mibeko pe misala. Ba papa batikelaki biso te ke po olakisa kote na yo il faut finga ka bato bazali na 3 nde okolakisa ete yo zali mutu ya 26. Vrai mutu ya 26 ezali mutu ya finga kate. Vrai mutu pe ya 3 ezali mutu oyo afinga kate. C'est-à-dire côté na ngai papa analyste spirituel Guy Laurent Lobela ezali derrière papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire na côté le masima ya papa Simon Kimbangu ti na suka. Na côté le masima ya mibeko ya lingomba ti na suka. Et to côté le melape peut to défendre ba valeur kimbongisme kino na suka. Ba nyonso bazali kotosa te mai ba papa batikaki
ozala ozali na 26 ezala ozali na 3 soki tokutani na video na yo to comportement oyo ezali contraire ya doctrine na biso tokoteya yo. Alors soki toteyi yo koluka te oyeba soki biso tozali na position nini. Position na biso ezali ya kotosa oyo bapapa batikaki. Position na biso ezali ya korespecte mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani oyo ezali lokola chef spirituel de l'église Kimbangisi. Position na biso pe ezali ya korespecte baconseiller et ya korespecte pe biso na biso bandimi. C'est-à-dire soki ozali na posa papa Guy Laurent Lobela a respecté yo. Lokola lingomba mutu esangisi biso, il faut respecter tout d'abord mibeko ya lingomba. Mais soki yo ozali ko respecter mibeko ya lingomba te, oyo ezali ba bien commun, oyo ezali ba valeur moko commun, mais yo ozali na posa papa Guy Laurent a respecté yo, vraiment ozali kosala musala ya pamba. Respect tokotosa yango, tokotosa mutu nyonso. Parce que Kimbangisi c'est déjà afingaka te. Kimbangisi il faut linga moninga na yo. Kimbangisi même ennemi na yo il faut olinga ye. Kimbangisi azali mutu ya ba valeur. Alors biso tozali wana côté na biso ezali ko défendre ba valeur ya lingomba. Mutu a 26 oyo azali mutu ya ba corruption. Tokote ya ye. Alors soki toteyi ye koluka to tu na yo azali positionné. Mutu ya 3 oyo azali muyibi, oyo azali mutu ya ba corruption, oyo azali kotosa mibe côté. Tokote ya ye. Mais soki toteyi bato ya 3 oyo bazotosa mibe côté, oyo bazali kotosa malako ya banvola misa tute, oyo bazali kotosa maloba ya mokonzi abule Tata Simon Kimbangu Kiangani te, soki toteyi bato ya 3 oyo batosaka mibe côté. Donc yo koya kotuna biso te, yo zali mutu ya nini? Po papa Simon Kimbangu atinda mutu te asala mabe. Même bandeko na ye papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisa bango te ke bino bobukaka mibeko ya lingomba ayebisa bango te. Même bakoko na ye bana ya bandeko na ye bana na ye ayebisa bango te ke bisika oyo bino bozali kokende botosa lingomba te ou bien botosaka mibeko ya lingomba te. Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kote ya biso nyonso. Totosa mibeko ya lingomba, totosa lingomba, totosa mayeba papa basalaki ni ba papa bateyaki biso. Siko soki ndeko na ye azoko tosa oyo papa Simon Kimbangu azoloba te, eske azana droit mateya te. Soki bana na ye bazali kotosa oyo ye azali kopesa biso te, oyo ba papa batikaki te, eske bazana droit mateya te. Eske soki toteyi bandeko, toteyi bana, toteyi bambuta, toteyi banganga nzambe, eske ezali likambo ya koluka koyeba yo zali kote nini? Ou bien yo zali kote nini? C'est-à-dire, vrai côté nangai papa Guy Laurent Lobela, analyste spirituel, ils allaient défenseur, il y a ma valeur kimbangisme. Ils allaient kozala sima ya mokonzabule. Mokonzabule oyo ba papa batika ki mokonzabule pe oyo bande kona ye balobaka ete biso ba toto pona ye. Tant ba pona ki bazali ki na maele. Ba yeba ki ye. Alors boni to kotia ye moko. C'est-à-dire, biso tozalaka sima ya Tata Simon Kimbangu Kiangani. C'est-à-dire, soki ozali na toi, otosaka te, siko kote na yo ezali ni. Neti bato baza na toi, bato babukaka mibeko, bato babinaka, bato ya toi. Kote na bango ezali nini? Biso bato ya toi, kote na biso ezali nini? Tango toza kotosa te. Tozali kote nini? Tango papa alobi ete bokopaka tambangu papa yebisaki batu nini? Et puis batu wana baza kote nini? C'est-à-dire différence ya vrai côté ezali par rapport ya mouvement te ou bien par rapport au ndenge tozali kosangana na centre te ou bien na nkamba te. Différence ya côté na biso ezali ete biso tolandi Tata Simon Kimbangu Kiangani. Il faut tolanda ye na botosi nyonso, il faut totosa mayeye azali kosenga biso. Tokoki kolanda ye par sentiment te. Toye, toza kobina, après tolobi tozali sima ya papa Simon Kimbangu. Non. Baye bazali kobina, baye bazali sima ya papa Simon Kimbangu eke babinaka. Baye sima na ye te pona kopesa ye maboko kasi baye kobundisa ye, baye kofingisa ye, baye kotiolisa ye. Baye bazali sima ya papa Simon Kimbangu eke bazali koyiba mbongo ya lingomba. Baye kopesa ye maboko te, baye kobundisa ye na musala oyo ye azali na yango. E baye nyonso bazali kosala makambo ezali contraire ya doctrine na biso eke bazalaka na toi bazali sima ya papa Simon Kimbangu te, kote na bango ezali kote ya mabe.
nzoka nde biso baye tozali sima ya tata Simon Kimbangu kianga ni molimo mosantu côté na biso ezali sima ya papa Simon Kimbangu pe kotosa mibeko ya lingomba. Donc voilà batata ba maman mateya na biso ekendaka dans tous les sens. Soki ekutani na kimbangiste oyo akenda 26 ebeti. Alors yoko ya kotuna ngate ke yo zali mutu ya papa Zako, yo zali mutu ya mutu boye, yo zali te. Awa tolobelaka ba individu te mais na émission na biso tolobelaka mingi ba valeur. Parce que na moni bandeko mususu tango tolobeli likambu ya papa Paul, balobi yo li akambongo ya papa Zako. Alors tango tolobeli likambu ya papa Zako, batu mususu balobi yo zali koteni. Non. Est-ce que baye bazali na toi basalaka mabete? Siko baye basalaka mabe na toi. Toki côté ya bango te. Voilà, côté na biso ezali ko défendre ba valeur na biso, ko défendre lingomba et ko défendre mokonza boule tata Simon Kimbangu kianga. Baye nyonso bazali ko buka mibeko ya lingomba. Tozana bango côté mo côté. Baye nyonso bafingaka na ba réseaux sociaux tozana bango côté mo côté. Baye nyonso bazwaka ba décision contraire ya makambo ya lingomba tozana bango côté mo côté. Et baye nyonso pe babenganaka bato na lingomba tozana bango côté mo côté. Baye nyonso bapesaka bato ba 100 mètres ba 200 mètres tozana bango côté mo côté. Parce que côté na biso ezali kotosa malako ya bambola misatu kotosa pe mokonzi ya boule tata Simon Kimbangu kianga. Tango mutu oyo papa Simon Kimbangu alobi posa na ngai ezali boye. Ye alobi ndenge wana te. Siko ngai na mutu wana côté na biso ezali. Omoni, c'est-à-dire vrai côté ya papa Guy Laurent analyste spirituel, ezali pas par sentiment, ezali par influence, c'était parce que tozali na toi. Alors biso nyonso ya mabe to banda koloba yango oui, non. Ya mabe na toi to koloba non. Ya malamu to lobi oui. Yo moko siko esiko zali nde sala différence. Côté nini papa Guy Laurent azali. Azali côté ya batu oyo basala ka mabe na toi te. Azali côté ya batu oyo pe basala ka mabe na 26 te. Papa Guy Laurent azali côté ya batu oyo batosaka mibeko ya lingomba, batosaka pe mokonzi ya boule oyo atia miwana. Donc vrai sens ya côté na ngai ya mwana.